nalobaka boye oza na mwasi oza na bana esengeli ete toyeba nini tokolanda na kati ya libota. ABC1 site moko oye kangi masolo na monde ati mpona kozwa bainformation ya kitoko landa s'abonner na ABC1. ABC1 soki abonné okomona bemission ya kitoko bainformation ya bien musique ya malonga yaya mwasi papa mama oya ko s'abonner na ABC1 te yaya façon na ko papola ye akolapa boniko ABC1. ABC1 Television. ABC1 Television. Le leader en actualité. Bandeko balandi lokumu nkembo masanjoli ezonge pai na bino poete binonde bato bozalika kobenga boyoki mbela oyo ezali moko ya moto kati na États-Unis d'Amérique nda azali kobenga tozwaye poto yo kanini alingi koloba. Allo mwana mboka, allo ozali bongo la émission tolobela mboka Congo. Obengi biso na États-Unis d'Amérique kombola o nani pe nini olingi koloba na émission tolobela mboka Congo malobo mboka yo. Oh, merci, bonjour. Merci de l'opportunité au pays de la maman Jackie, dans les États-Unis, et dans la Maryland. Et dans la message, il y a une ça. La nuit à mardi, la tout comme un mercredi, le matin, à 2h du matin. J'ai dit, il y a un message. La zone qui comme quoi réunion sur le Sahara en Afrique du Sud. Alors, il y aura 6 leaders à signer encore. Alors, parmi les 6, mon qu'on a bango, nous avons comme quoi qui a osé la traite. À retrahir, nous avons ça à en tout cas, on a évité. Donc, il y a flashé qui m'a en moi. Elle a la moitié de surtout qui m'a la version sur la réunion sur la foot, aussi bien sur ce contrat, sur la évité. Mais 2 jours avant, la fois qui se visite à Zambie, on appelle ça qu'il y a flash. Flash, c'est un équipe pour le président Victor Kamir. Et puis, pourquoi quand tu as monté, tu as monté, tu as Zambie. Tout ça, ça va battre. Et on a évité pour la flash, pour la casse. On dirait qu'il trop dessus. Il routine de la salle du Cameroun, pour regretter le peuple congolais, cher en Afrique. On a évité le renouvellement dans la casse. Mais, il y a des pays dans la Bible, dans Genèse 4, quand il sort la Cayenne à Abel. Abel, normalement, il y a beaucoup de Bible. Cayenne, il y a des gens qui ont Bible. Vraiment. Il y a des gens qui ont président Kamira, ça m'a eu trop. Ça m'a eu le groupe du pays dans Mabila Congo. Le temps que nous avons tout volé, nous avons la vie qui est. Nous avons sougi na wana suko na kujimwa wanda muna ni na personnel so na tali discours après ce qui même na buya na kanisi na bunya tellement batwazo ko yule la yana akomolo bana bango ke no biso awa bango na kishasa ba benga biso tozali ba Burundi ba Rwandais. Comme quoi peut-être un message qui n'a pas ça tout bien avant baza ba para bango baza kuna bato supposé que ça la bata mabili ya mboka na baza ko rejeter les sources donc les autres ça avec ko kabwana mki et ça passe mayeli na ebisto ça biso personnellement na ndingi na ngai pire ça na Congo azate mais bon so se peut na pire ça na Congo azate tout ça mélangé à ba makile bili Congo zosenga teka ko mwana Congo poso benga tanga moko na 2016 dans un message au fait na soka na 2016 avant même tout banda ba campagne wana nyusu tu azaki ke na telemi na likolo na zomona guerre zo sama na likolo mais par côté na zalaki ba mission zo ko ya zo za ne toujours peuple so na tunisa ndinga api Dernier côté la mission est au Koya. Donc la bien sûr petit côté la mission est au Koya. On a force. Est-ce que on a force à réalité? Tout le monde dans la bingo le bani a dit on a force à réalité. Mais tellement qu'il a pendé na moi na mbala za kina aja 8 ans na R1. Adina ngwa bimoni moi no. Yem toro libérer Congo. Là on a 15 ans. Là il s'est bon on a tellement na za kina 8 ans. On fallait quelqu'un na mo 15 ans donc on a 7 ans.
Mais c'est dans 7 ans, à d'ici qu'on nous a libérés dans 7 ans. Mais surtout qu'il vous trouve. Pourquoi la Zaki peut la partie, la Zaki n'a groupe la combattant. La combattante, maintenant participé dans la marche depuis 96. La bengi moko na biso combattant na situé. Sabi na ngabino maman problème est de continuer quand la prière. On dit tous aller avec mon ko ido tanga rapide ni bien na Bible. So ki na la Bible no so mo na wa o ko na ko banga ta ko tumisa mbetini tido kazaki no so tebi kazaki méchant. Moi c'est là ndako ko tumisa rentre vers dit. Ina so ko na mo tumisa ko taki mingi a randa ki verdi. Donc les andins mo na makomba ko mo zamba ko ba dans cette mais surtout sambi to le lima wa nzambi. Zamba ko changer de la vie. So que ça moi na mo kibo ko ko pa yinda sala kona biso. Après ça inga tout courage. Et on a la raison. On continue pour samedi. Donc, comme en décembre 2017, décembre 40, nous avons la prière dans la mois de nous avons un message une source. Nous avons un message une source qui est un restaurant dans le salle. Et ce qu'on a comme nous avons été dans un restaurant. Nous avons une attaque sur la Katanga Kouana. Nous avons maman bati va falloir appeler la tipende mais ce que bazaki entouré na ba policier va entouré on a une situation ce qu'on a kati ko ba maman on se va la tipende pende na musique groupe wana moi mbali moko ya kina so ya kina tibia ba suga la ci ce que ba go bendo ndio moi mbali on a teleza ki mo président Kabila ko tsanga ya sala kina so sa ce qu'on a kota na gate wana na ki rejoindre ba to ba ya pende pende on a fait le premier tour na kindi. La seule qui va stopper, la personne a beaucoup de tenue avec la tenue avec la tenue de Soudan à Bouni. Même l'équipe première attente, la Bouni, la Zongi, deuxième, troisième boy, la Nina Kanakit. Le chef de la Nina Kanana Zokima, la porte Kangan, la King porte Kangan. Troisième fois, la Niki Boy, le Soukara porte Zokama, la bonne abîmée. Mais maman, moi, c'est la qui est bien dans la image à Kotaki. Asa na spirit kon kwa kuteki na toilet na kati. La toso ne kangami gate so ne kangami la dia mama na kangami na kati. Babi mama na kangami na kati ko. Bayo wala sema ko mama na zaki na kati te. Azaki na kwa na gate kangami na porta tukama ki na kwa wana azulila. Siko na lamko na maluba mama na azulila. So that's going to be to sala ni na fungu ni sukata. Ewo ko ni message na azulila makamba fadila biso. Le problème dans mon personnel de tout travail, je me prie, bon, je me l'excuse, je me la compte na moto na kipo kwa na wipe bo na lekisi. A partager au Canada dans le na attendre na partager da message sur ce moment. Après, na janvier na nso ko mama se ko mo na sukolo. Communauté laïque comme organiser la marche là ni comme au sala wana. Donc makamwana se wo lekana communauté laïque. Et ko on a comme on a ba senya surtout ko ba de l'église na bia nzamba et setting. On a se senti un peu glissé la carte, on a dit ceux qui l'ont le bâti. Est-ce qu'ils vont changer quelque chose? N'a évité. Moi, je suis dans le bâti de donc comme la kinda moi qui jusqu'à présent n'a regretté. Quand il y a son dans le bâti, peut-être que moi, tout changer itinéraire. Peut-être que moi, toujours n'a évité. Il est qui? Donc, comme on a fait la nuit, nous avons reçu un message, une chose qu'on a bord. On a peut-être la télé, la télé, la fin de la télé, la télé. Un équilibre dans la télévision de la tocata à information breaking news. So, on a ce qui change le quotidien au Congo. Le quotidien au Congo transfère à pouvoir les autres salama. C'est-à-dire la société remet la présidence. Parce que le président a été le seul qui nous l'a eu, nous à la tamanite. Nous l'avons été à Rwanda, nous l'avons été à Casa Rwanda. Nous l'avons été à Casa Rwanda. Nous l'avons été à nous l'a eu, nous l'avons été à la tamanite. C'est un jeune. Du coup, là, il va se faire un bon. Du coup, là, il va se faire un bon, il va se faire un bon. La main, comme quoi qu'il va se dire que ça va transférer à une transition à pouvoir. Vraiment, il va se faire un que non, président Kabila a été dans l'Est. Là, on peut nous connaître dans l'Est, donc, on va rien dans l'Est, donc, on va en dire. Directement, on va là. On va là, on va nous dire que ma camarade, ça en 2016, on a commencé à la meilleure nouvelle qui m'a dit 2016 que nous avons récupéré Congo dans 7 ans. Pourquoi pour que ça, on a fait tout ça, on a pour communiquer à pour nous faire, on a joué à bon faire la fondation. Nous avons récupéré des expliqués mon bail dans la et le qui. Ce qu'on a retourné, là, ma campagne, ce sont les cas de profession, ce sont les cas, nous avons l'andang au Pékara. Nous
elongi ya nzambe vraiment naluki elongi ya nzambe nazozwa ya message te nazoloo te me na katikati wana nde nasaki mwani nyonso to wana soki okomotindanga na bandoka mpona nini nde nabivike nasambela mpona famille na nini nyonso to wana mwana nanga mosusu avanda na 9 caroline na kati ya 2 semaines na mois d'octobre na bafe yaa nanga mwasi azoloba na mwana nanga azokisanga na ndoto abiki mwana nanga azosala publicité ya baprofesi na ngai abi soki na facebook te ka nde bazoloba na baprofesi azotala makambo eza na kati me nayebaki loti naye na namuki nalandaki yango te une semaine après mwana ngai kobenganga natelema kolanda makambo ya politike banini nyonso te mpo epesanga moto place banini ayebisanga mama ozomona makambo ezolanda te bazoketike basimetiere na bango banini abi bo makambo baprofesi ozobima kuna ozolanda te ngai abi nazozanda ngo te abi menga nazobisa bango mpe baprofesi ya mama nanga ezaka nini donc bandelo basilo ngai mama zela bakobenga o banini nyonso te ngai abi makambo akongo nazolanda te ngai donc surtout ngai abi namekaki koluka elingi ya nzambe natanga mosusu achange ya vivi banini nyonso te ndenge tolobi nzambe autilisaka moto nyonso te kolela mpe ya biso ya bana congo toka opte tango nayebi te me namekolo kolonga ya nzambe namoni te apesaka réponse mosusu te jusqu'à présent ndenge soko naozwa message ya toro oyo yango namoni ke peut-être sali naloba to soki nabombi lisusu nayebi te koleka na afrique du sud traite tango likambo nango soki koleka na mboka nayebi te donc yango etinde ngai nabenga mpo naloba. Merci mama, tika vraiment nzambe apambola yo. Vraiment toyebi nini na koloba te po eza message ya nzambe. Yango moni tango benga yenga na lobaki te. Na benga cameraman na lombango. To sala po yo moko olekana. Oloba yango ponga la koyeba koloba prophétie te. Yango na lobaki yo moko leka. Tika vraiment nzambe apambola yo. Na banzi batu nyonso balandi biso. Nayebi te soki mo liloba musu ezali ya kobakisa. Oyo ta muso ko koloba ba congolais pour la prière, pour prière moko ezali ya le 22 oyo. Ekoleka pe kaka ana miso to lobela mboka Congo, ba pasteur ebele ba benga ki balobi ba koleka po basa la prière le 22 ya Congo. Bon ndenge pe yo zui révélation Afrique du Sud na oya Vital Kamere, nini penza okoye koloba na bandeko na yo, na bino pe kuna mabongisi ni bokoye kozwa. Po biso soto kotela kati ya mabondeli, ezala mu jour spécial, po to sambele longo, po ete nzambe abongo lekolo wa biso Congo, akokisa malobo ya lobi mokonza sika aya, mwana mboka Kabila akende, nini yo koye koloba? Mais là, on a congolais, premièrement, tout chat de lingo du bousson. Congo, délivrance à Congo, vous avez apparemment, pour buisson, toujours au moment entre buissons. Toujours au monde de la crabe. Crabe sur la zone mata, ceux qui ont combattu, ou la zone gamma, de Benjo sont des sénacés. Ceux qui suivent, tout soit. Tous les gens qui mabele na biso neti ba arabe azokindi même soki nga nazokende kufa nazokufa mpona nini mpona bato bakotikala na nsima ndenge azokende naye azomema meme alobiki nga nazokende kufa na nga mais l'espoir na ye ke bato bakotikala na nsima babénéficie na cause na ye mais ye se sacrifie na ye mais bana motalingaka liwa ezolakisa boya se sacrifie aza te. Mais par l'amour, c'est tous ensemble. Tu vois, peut-être que tu es dans le Zamba Sala. Tu vois, tu vois, la Zamba qui t'a dit qu'on a fait les missions, non. Nous sommes tous la partie à bon nous tous tous unis. Est-ce que tu vois dans le beau Zamba? Mais surtout, tous unis, la séparation, nous tous qui débrouillent. Nous avons moi passe. Mais la loi pour la caméra, tout ça de la macasse, c'est un bassin, mon thème, ma caméra, a une limite à sa mot qu'on a dit. Bien que la profession de Malibanda na gauche toi tatanga monde na baki ki balbi mwana wa yo ezate balbi ka mwana yanga na boti mpako ya non to mwana ngasa na mwana mkini mwana to sobota na libanda so ba ngomba kwa kusoma ezate na ngasha ntambe so groupe na matande na so développer tawa so ba mwana ya yo ba ngomba kwa kusoma totala kaka makambo na Ghana so bona ndi so Ghana so le Ghana evangile peu stable pas totalement mais peu stable botala nana me matna kinya na Ghana nana me acha moyen de parler même démocratie bazana na Ghana asa mwana ya mélange métis ba nyoso tusu de la politique à Ghana donc tout ce télescope tout ça que benga na ba Rwanda ba nini nyoso tout ça ba bana biso na biso wana donc tout ça ba ke bana ba ko bota ma awa ba woto ba ko kita kuna
siko na Congo kuna toza pe siko na nationalité de tobake mutu face à pouvoir face à la mwana ko buta na Congo donc bazo tsemno ke mukonza ko buta libanda mwana ko buta biso mo tubuti libanda ba kozonga siko bomoni ke toza ka na trouble donc bolingo nde tocha caméra venini te mama tokoza na trouble te problème na biso ezani soki neti bino boboti kula lokwa bosala mikila bapaya yo za congolaise nzambe soki azorevele makambo mboka na opoza congolaise mozobika les États-Unis d'Amérique soki mwana oyo kokoma président de la République tokoboya te tozali nde koboya baétranger oyo bainfiltre la kati na biso mpe balingi biso te tokoki kopermettre ata étranger à gouverner biso eza mabe te mais ayoka souci ya population ayoka souci ya peuple oyo azogouverner. Le mon problème c'est dans ce la division en France nini tout ce qui nous bazo mobani nyo surtout pour attendre le sotobi président Félix ndenga azali wana biso mo kane to bakala to bandi mamo amema 9 mwana libo asa 50 siko tambo basa 50 ko tom suko ba mama na azangolesi bani nyo suzango na soko ba to chabu lingo moto akuzwa mabele wana ona zo loba asa na susa mabele wana eza bongo donc ce chat partage à outil bon so ata na so balande na time au caméra so to la ba génération ba koko na ye mo so to na ba botem na mabela Congo akoli kuna tangi kuna bani autant toujours ko rejeter so ba bi bamboka na Burundi to bani te ko bandila to so mo la ke to so fait loko mo na chance na zo ba ko ni a obi mana to buti a ba botem na Congo te donc ce que bani so to so ba bi mo la tra botem ya na droit de naissance na solo ce ka so botem ma a réclamer mabelo wana alors ce que mboka Congo bien na bato ba David surtout zone na Bible règne ya David na roi Salomon wana ko préférer ko nya roi Salomon pour David na ba zo Karen qui les a raté en Israël ba manda ko bunda ka bitumba bitumani ta chakinya pendant 40 ans nani roi Salomon mais na sima Salomon a contre désordre koleka cela veut dire tozaka na biso souci na biso ezali ke roi David oui ngala zo lando mama nanga ba reine na bango nyonso ezali ka ya désordre mais posa na biso ezali nini mutu a gouverner mais abunda bitumba longa David reine na ezaki ya makila pourquoi parce que fallait qu'il acha stabilité ezali ti président ko ya la Congo akobongisa mbala moko te to betele maboko akokuta ba déficit des ebele la République démocratique du Congo oyo fa bunda na batu musu o bazwa déjà ba bele na biso ba kolinga kokedete donc le Congo to kosaka la guerre mais qu'est-ce que nous voulons mutu moko ya bien oyo asa congolais ndeye akota abongisa mboka tozoluka ka mutu aya te akokota lelo lobite oui oui sur totalité ça la pourcentage même dans le gouvernement bazali wana nyoso tuwana tozo benga étranger bazala combien de pourcents ba pire ça tozo tanga ba mende banana ba bomi mboka wana soko tali siko cassette bazo publier siko ya radio et salami na Lubumbashi oyo na le gouverneur Lubumbashi abada ko planifier nga osala makambo nyoso tuwana yo kango bango so uti na IDPS bango bien na IDPS tozala ki bani nyoso to soko bazala ki vraiment bana mboka ndo tozo tanga baluba ba soyi bani nde tozo bana nyoso to bokole idéologie ya nani ya Kisekedi da ibisi bino abunda na nini na droit de nini ani la progression sociale bani nyoso tende boyebi partout na nyoso te pa ya nzambe maloba mabe ya mona mboka Vital Kamerhe akoti na méchanceté ya kotrahi mboka oyo pola ni tokotika ndeko na biso Félix Akelekuna nini Martin Fayulu asali nde loko na yebisaki bino na lobi bandeko ya David bango pe balinga ba bomisa ye bandeko ya Lazare balingaki liseko ya Lazare te botala makambo tozali kokende bandeko langa ngonga ya nzambe ebelemi na sir den de newade akoyoka ngala makambo penza ndenge la bandeko koyebisa na lobi ezali ngonga ya nzambe soka la ndie miso akocha tembete ezala atako ndeko na ngai Arthur Ndombasi na yebisaka bango mo ebele poto solaka la mwa lokuko bandeko bintisika no sobozali nazali koyoka lolengi pamba te tangu nzamba zolo baboye bandeko sengeli totosa bo s'abonner massivement na New ABC 1 TV Pola ni tolobi pe bo s'abonner ba abonner na biso ya ABC 1 bolanda pe ngai na New ABC 1 TV pambate makambo mazali ba yike kastoko sola mikolo bisali koya mwana mboka azali pe na pasi tango azali na pasi bazali kolanda ye mwa bisika ebele kasi na kokima wapi ezali soki nzamba atindi ngai na kokima liwana ngai te soki alobaki na kokufa pona lobela mboka Congo pona ni na kima nazali kaka wana molobela mboka Congo nalobi bino banso ba oyo bolanda kangai na ABC 1 ko banda lelo bolanda ngai na New
ABC One TV. Ba oyo nyonso bolinga ke miso tolobela mboka Congo. Bolinga ka nzungu ya libala, bolinga ka découvre nos artistes, bolanda ngai na New ABC One TV. Kuna bokozwa penza be émission na bino ya kafu kafu, bokozwa ba débat na ngai, bokozwa makambu nyonso oyo esepelisaka bino. Merci mingi na mama Chantal aya opambate, la patronne ezali grâce na ondo CA de la presse, bisika nyonso bato bazali koyoka ye. Soki na lobina pesa yo matondi te na kozala moto ya lokuta, na lobi tika nzambe abatela yo. Tika nzambe abombola mobile no papa Ose, pe na ba mapasa wa yo Bianca la Rebecca, na pamboli kabuya l'homme puissant, l'infatigable, l'incontournable. Merci tika nzambe amona yo na musalo tozali kosala tango noso mbela tozali kaka wana poto servir nation na biso. Bande koto komi na suka na loba la bino nini boyoki mama koloba mwana mboka Vital Kamerhe o ezali prophétie eute pa ya nzambe atelemi na lokola sentinelle aboyi kobomba abeti mbela aleki pa molobela bile ko Congo ponga ipe nazali kobeta mbela mwana mboka Vital Kamerhe bongola motema na yo Nzambe ya Congo asepeli te na biloko yo utai koloba. Tika ndeko la biso Vital Kamerhe. Tika Félix. Mwana mboka Félix. Tozonga. Toza ba Congolais. Tobunda. Martin Fayulu asali le côté. Tobunda ensemble. Merci encore une fois na Pape J, directeur de recherche stratégique. Merci Penza Nagi Wanzambe Molongani ya Sylvie Mwamba. Merci na Emmanuel Chabaloko ape Malko Kakila. Merci encore la maman nanga États-Unis, maman Mboyo Bokila Lokone Fampeka to maman Sylvie Mbenza na pesi lisusu Penza XXL. Mbote na we ute pa ya sango mokonzi pola nini te. Ah, papa social Fosca Dikese, mama Believe Faria na mokonzi ya ba mama ya bakabelo na fondation Believe. Mama Chantal Fitina na fondation na yo le 22 makambo ezali tika nzambe apambola bino. Le prince Museki, Toto Souka Mobala Pembe. Bino nyonso la reine Olga Lompingala Mokitani Florence Batondomi de l'Angola na pesi bino mbote. Merci encore une fois la kabouya l'homme puissant. Merci na gradir la musalo bozali kosala tozala mitukate me boche ba moto na bino anje soki ba bengi toke kozwa kabouya totamboli boye. En tout cas nzambe apambola apambola Esther Boluka apambola Gradi apambola Willy nzambe et la gloire de l'Éternel amona nzamba ba congolais amonana ingeta mama Sylvie Mwamba ingeta Dene Antonio Denewa de équilibre pourquoi pas Arthur Ndombas Serge Kamfumu Serge Ndungu bye.